Songi zaka au mataboti, pas Fali Poupa, ça de France. Hein? Songi zaka au mataboti, étoile zaka au mataboti, zaka au téléma. Musique à Congo. Na minito. Fali Poupa. Et Matika. Ils Fali Poupa. Fali Poupa. Ouais, le bini. Ça de France. Fali Poupa, Mati musique à Congo. Même on est international, na world. Ba wera ba bête na wamba world. Mais cette fois-ci a fallu na ça de France. On est à libula soukati. Au monde entier otala. Au monde entier bête à solo. Pour les musiciens presque union sur le monde. Il y a Schengen, il y a par-ci parler Afrique, ba résonner à ça de France. Il fallait que les bayati l'aider. Hein? À part wera na ça de France, m'ta chali bayazati. Ça de France deux hommes dans bongo. Après Fali. Et quoi ça wera? Bongo Ferré. Ferré, je ne pense pas. Non mais attends, moi il aura pire. Ils ont moi passé. Hein? Ils ont moi passé. Bah Gaulois. Ferré Gola. Ils ont passé pas que bêta Stade de France. Parce que Jésus de Niance. Grand chanteur à Mboka. Grand chanteur. Pas pour la Stade de France. Abinaka danger. Ayembaka danger. Azapé Bogar. Azapé danger. Ba palin, ba cara danger mais. Maman, ça de France tout est fallu. Ah. Plus tard, ouais, rapport au yard. Vous avez limité faire ma baie. Tu as limité, non, c'est bien. Fallait pena. Afana nae. Moi, ma Monica Fana. Motenga Fali. Non, na Congo, na Mouton, ça la bien. Actuellement, parce que ça de France, c'est désolé, c'est Bilobel. C'est Bilobel. Ça de France. Ce que tu as dit, na salle Mongo Boy. Tu as dit que Bilobel. Ah, Fali, ce qui a attaqué concert nae. Na salle Mongo Boy. Tu as dit que Bilobel pendate. C'est normal. Tellement tu es na Stade de France. A kanga actualité, madame Mignon, ce que Miga fallait. Il y a un peu l'ingolo bagay na minito azamwa likolo. Na azamwa likolo taza likolo. Ah? Aza likolo. Il y a ba mission nyoso batika li. Likolo na minito aza le guide. Fallait ngoza congolais. Aza malien te? Fallait Poupa. Aza congolais aza malien te David Wembe. Il faut tout apprécier. Ils époque naït. Tobo yongo point. Nous il fallait ça les autres bien. 20 ans de carrière, nous c'est qui n'est bien. Fallait nous ça les autres bien. Nous c'est bien. Azon c'est musique na poto. Et ça bien. Asa muta bien. Aïe. Asa na number 1. Actualité micro ça Stade de France. Donc musique est mati lisusu. Amati sur musique na niveau. Donc musique à Congo na minito c'est là je t'aime quand na leader à Pembe. Musique à Congo ça ko mata. Pour Fallait Poupa à Québec à Stade de France. Fallait mutazon c'est musique na poto. Fali a une musique na poto. Owe Rabi qui vient de Nabi non toujours retard à 15 ans. To beta te soki to banda ko beta mais anga sa maramususu. Est-ce que Fali na vitesse maman ça de France. Non non, ils limité ferré. Et leur faire à Salagi Fali a ça de France, a ça de martyr. Vous avez un ghetto. Fallait le gata stade bongo ya pays mo Afrique tia. Il fallait pas bimisa date wana ana ba conseil bien te nani Ferré Gola oui il est là ti sikozo monte non azana ba conseil bien te moni loko musique ninga bimisi nzemo bo kesu na musique nzongo eza ba distraction or que moment au faire fa concentrer aluka te loko mo bia ko sala o mukili pe ko linga elandela e kasate ate double stade de martyr te wana za kisasa fallait pas et compter ça béton déjà ta béton maman donc il n'y a pas bon oh nyoso basala ka ezana okaka suivez le guide azaka fali ben oui malabano eza mabe non na lobi kaka David Wembe to solo la teza balabala vieux na balabala fali azoluka vi na balabala azui pe vi na balabala Fallait Poupa oui aluka vi na balabala azui pe vi na balabala c'est ça na bisa même na lobare no mbongo za na ndako te parce que sona bimi na balabala kaka nakuta na mvando apesi nga mo eloko eza balabala te le guerrier Paul dos Santos so apianga mo tukuta na balabala po ndako na ibiti mais balabala neto aussi ça m'amuse ouais ma na usani otambola nango oza kaka na tikela na ona original eza na pale photocopie nango
Quand on a ambassade, na tiki en ambassade ba signer, ba petit ba cacher. C'est bon. Donc atami balé mais ça on a diriger nanga. Papa John Mbembazali, papa Bidi Bidi Azali aya ne pe ba réunion et papa Takinga. Azonga simata bana bazé belé ba na wa réunion. To ba boya rane zakaka manque à faire parce que bazo travailler pété. Moi je travaille. Moi je travaille. Ah donc bateau ba boya j'étais mais ça bateau ba ça la raté. Ba sala na ba on souhaiter. Atia ba on sala. Ba comment ko lo likunya. Ah c'est ça oui. Royaume de lo ba. Ngam na ça n'engage que moi. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission de Bolingaraming. Donc, on est sur www.idéologie TV. David Wembe, Solo, il y a Balabala comme Dabenel, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David Wembe, na Sakabino, Nabet, Rakabino, Masolango, Nengenini, et c'est pas ça. Vraiment, Namboka, Oyo. Donc, Masola, Balabala, Lelo, Tozabongona, je t'aime Kaninda, leader à Pembe. Donc, et Aza, artiste et comédien, et avec leader à Pembe, on va essayer de parler à long et à large, déroulement, tout, avancement, il y a théâtre, na niveau, il y a Angola, donc il y a diaspora, dans le Babongo, Oyo Bazara na Angola, évolution na Bango, na niveau à théâtre, et ça, les Kandengenini, pourquoi pas peut-on comparer théâtre ya Angola na théâtre ya Congo pour Bango nyonso bazaka ka ba artiste et ba détail mususu beaucoup yo kango kaka na masola balabala. Merci beaucoup à toi maître Az bola muleke belé zala pena David Wembe ko sala bien Eli Mayedi derrière la caméra sala penda makambo bien leader à Pembe je t'aime Kaninda boitard de bon après-midi. David Wembe. Merci. Bon après-midi à toi aussi. Bonne santé, leader. Santé, vous allez moi bien, mais nous ne sommes pas en Zambie. Nous ne sommes pas en Zambie. Nous ne sommes pas papa Fumugimbango. Parce que nous sommes en Voulouzi. Nous sommes en Voulouzi. Donc, c'est ça. Nous sommes bien. Leader, ça fait un temps au Bandaki Kozasu na Luanda te. Au Taki Kinshasa, Tomonio, au sali pe ba film ou ba théâtre et belé na niveau ya Kinshasa banzonzing quoi ezo leka ti na ba chaîne na Congo ezo leka na ba YouTube selon yo voyage na yo nanu rôle nango ezaki nini déroulement makamnyo so auto ça na Kinshasa eleki ndengeni. Ouais, David Wembe, merci. Na pesa pe mbote na maître Hans, maître Bogar, ya soin. A omotela à dégager sur le parfum, teinture comment le roi sur la miliki. Donc vraiment merci. Na batutu ba Hollanda biso na basola balabala. David Wembe yo pe na sengo merci belé parce que ngano to bandi lelote. Vraiment. To type musika. Nzambe wa batela kazo batela biso pe kaka. Mama be na malamu nzamba zo batela mais etike biso mi ba to sala bolam. Vraiment. Na to sala ni mabete. Merci na bolam zo sala na carrière nanga. Vraiment. En tout cas na kenaki na voyage moko nazaki na des grands frères nanga kufaki. Maître John Kamba Kaninda que son nom me repose un peu kufaki. Na komanaki na kundi grand frère. Après ta na kundi grand frère bi et pas. Naza déjà na mboka. Vous appelez mboka nanga angolais mboka nanga naza déjà na mboka pe oyanga. Na mekana kotala nanu ba tous les quatre ko yaki ce qui peut permettre de fonctionner. Tana calculer il faut fonctionner. Fonctionner. Merci à Nadine Zongosobe, phénomène coach. Ayamba inga dans les bons, tu travailles pendant trop. So moni bagage zebele, tout ça on est na Nadine Zongosobe. Président Maswako aussi tu travailles na et tu travailles na Papa Sundia ta tonto sous. Tu travailles na Marie-Jeanne Bololé, Belleville Kandi aussi que j'ai dit. Merci à Belleville Kandi parce que nazaki pe na famille Bota, na tchaki pe mon prince wana esalanga bien. Na travaille pe na Omar Kabongo que j'ai salué en passant. Na travaille na Brifi la merveille, Tanti Linda. Yepe tout ça ine bagag. En tout cas, qui ne yamba bien. Na fonctionner pe na comme il se doit. Nazo pe ça merci na fisson ça parce que naza parmi bateau puis ba recruter tout ça qui ba publicité ya winner. Naza parmi ba élément bazana kata publicité. Nazo le capé micro moi trop. Donc voyage ngeli kaki bongo na yamba mangi na bato belé ya Willy Mouchen
ayambaki ngai PDG Richard Majoro 3 fois boss ayambaki ngai pe nazaki pe na bien na kini. Donc après ces jours nanga ici là goûté actrice nanga Koufimi José Matondo na kati ces jours nge nazongi boye pona kundami José. Donc voyage ezaki pona ebembe bongwami et musala ti nazongi pe supona mabembe quoi. Par rapport aux zaki na niveau à Kinshasa bongo comment na évolution ya théâtre. Ma différence entre artiste et comédien au bazan na Congo na artiste et comédien au bazan na Angola. Entre bino différence c'est ça? Ils appellent ma casse parce que qui n'est pas source, qui n'est pas le roi nzunga ma famille. Ils sont tout au Kenya toko na kin, tu es même pas toi poto qui n'a toko na kin, bah qui n'a pas poto bah toi frère d'ici, donc qui n'est pas la source. Donc différence c'est frère à la kaka. Parce que biso titre théâtre tu es na kin, tu es alors ba diaspora. Donc na musique a formé, na epe na salia kiangola nanga. Bientôt ça 14 ans donc na salia kiangola nanga na recruter bana musonga na recruter awa baby pekinité artiste pe mingi on a recruter basala pe théâtre té bazu formation na kiangola donc cela veut dire que non kin eza câble mère biso awa tozo dépendre na barasine mikie donc mais na barasine mikie balobaka ah bino bosala keloko te na ngola awa surtout yo je t'aime osala keloko te obandaka bien aki angola oza parmi na lobango na masola balabala na marché ba monte oza parmi batu oyo babimisi théâtre ya angola na monde entier eyebanake angola ezaka pe na groupe théâtral elekaka pe na ba TV et sibitimaka boye tomona j'étais mokatana aloba bongo j'étais mokatana okasuko leka na TV te. David Wembe omoni réalité angola bato baye bien ezaka ngana yo to fanibo na maître Hans so na meko coach mo ngeno coach pe Eli ayebi réalité angola. J'ai fait 15 ans na RTVS 1 ambreme coach na mboka baisse coach ya dollar ma sali moi perturbation na compta Covid si maman na ke RTGA. Donc ce qu'on a minute pourquoi on a kataki visibilité à télévision David Meba Keno même les lots visibilité il y a ba chaîne à Congo angolais et la rapena soutien même RTG même RTVS 1 ba qui parent soutien ba tout comme na chombo marambo tout est comme chombo même masolo balabala chombo yango moninga pe excuse na kati na no TV pour visibilité za soutien aux mongo ya partenaire moko azo soutenir yo ou bien publicité na ye ele kana na théâtre na yo afani pe boy ileki na ngote chaîne pe katanye na ozoni sa mongo be osani obimi aventurier c'est pour cela ngamo fana kin inane na moni koma ba chaîne ngo pe o biso to bando leka ba RTVS ba RTG na eza sona vacuum te même na kin ba to la RTG te bazotala ba maboke TV bazotala RTVS pe bazotala na kina ko solliciter ba chaîne na sopona zonga mais na moninga que non ils ont permettre tata lelo saleli plaque d'abord de publicité et les gars na chaîne na théâtre na lebi na relégation nzelote pour ceux les quitter na amitif au sala bien te mettre en sa croiser na ko moko bo leader zong sambo so qui peut au meilleur à tombolio à kitso na CPM biso ba to ménopause c'est là ti biso déjà bopé mais comment déjà il y a ko débriller vraiment na tiki na mama TV naza ce qu'on a GTM Vision News chaîne propre nga moko chaîne à YouTube où nazo fonctionner chaîne propre ya moko ezo évoluer ndenge nini GTM ouais chaîne ngo na bandaka ngo muta fongole ngo na poto abima na aventurier donc ma tina ba 800 abonnés 900 abonnés muta ngo pesa mot de passe pesa souté pesa email pesa souté alors na kata kyango na ça chaîne à sika on a tié na GTM Vision News ils ont évolué na malembe nazo kotsa bagage avec muta fongole ngo za nani Oxy de la République Oxy ouais Oxy za na miki yem to azoki responsabilité vie ngana fongole je sais pas na mekeke pa kadika de mabokete bifinga na komeka miki lisiko na ngunda na ozana na adresse te na adresse te pour na fongolo chaîne tout aba tumusu benga soka na bimi na système ngabite bokete fanda na zana besoin
nala nata David Wembe na moi vitesse ata malema de la tout oxyde de la République a fongolanga skoche na minute je t'aime vision news ndem teza na actualité na minute bagag presque bagag na osa na okotsa Ozo travailler pendant la minute oyo. Nazo travailler pendant nazo travailler nazana ba massa na benga so na sala gag na benga bidi azawana na benga papa izogazana na bana na ngai to salika mo système. Toujours répéter. Mais par rapport il y a ndenge balobaka ke libanda ezalaka cimetière ya ba œuvre na bino. Siko nde boza na ngola awa boza pe na batu oyo basala ba kombo na ba Kongo wana. Soki j'étais mosangani na mama Moindo, bosangani na bidi, bosangani na Mugondo, bosangani na Mugonda zonga kini bosangani na bébé santé. Boko créer groupe moko ya makasi pe bato remotsa bino kanangola. Non, biloko toi boko kana bino ngoka te fo bosonga ka Kinshasa. Non, biloko nezalaka nango David Wembe. Omoni mutu akati si akomi déjà na mboka libanda a changer ma mentalité. Papa takinga zati, ere mona benga pe papa takinga na benga bidi na ototanga. Ko ça la force biso nyonso e ko sima metu mpe ko simbate. Parce que il y a deux réunions salema awa to c'est le loko boizo simate ah mutu to comme prêtre na contexte wana to avancer ka ba bi yo pe mboza ka aventurer non je t'aime de oza boye bata baba ba otalo ba bi ke oui yo c'est mère de trouble na Angola aweza yo mutabeb saka théâtre na Angola aweza yo mutalia mbonga batu mutalia mbonga bibembe donc owelaka ki présent mais oyebi pe musala ngote okokano pe kosala ngote mutataka désordre na théâtre na Angola eza yo. Et oui mais pour répondre il faut appeler ça na mvando. Mvando mboka mbote. Paulo dos Santos. Ya peso mbote belé guerrier. Mvando mboka. Yo ka ndenge le tiringa a na ba question naza innocent en tout et tout. Naza semé à trouble te. Nga na contrôler ka kiangola nanga. Naza besoin ba bosanga ni penza te. Mbongo matanga na lia mbongo matanga moto moko te na sala pe cotisation te na sima pe kaite na sima pe kai moko te depuis ba matanga ezala na mboko tina obima pe mbongo to sima pe kaite donc na sala ka kuti loko na te na créer ka désordre te bangonde ba frontakanga na le roi de la forêt na le roi de la forêt na ba nani nga je t'aime na théâtre Angola oui yo za le roi de la forêt baza ba incapable ya ko ba responsabilité moko na maboko yo moteke na minute ba groupe to ekufa to tsaka na 3 groupes na mboko aki Angola groupe des étoiles ya étoile où ils sont dirigés par petit nanga Fandi to tsaka troisième groupe ya Fandi Star Fandi Star Madoda petit nanga Christian Tsakala na mabor 3 groupes comme Tsikala siko ba tuto ano chama kile na makenda baza soute baza ba inaperçu tu vois cela veut dire que nous je t'aime kaninda na fonctionnera selon nenga na beli musala pota na ye na 2010 na sumi espace na RTVS na bandi koleka babundi sanga ya kosaka na tende konanga yo yebi yo toza temo tokena no balunda to tambola no parsi basi bajise bosisi leader à 5e génération ya mama Roline donc yo yebi ba parcours to sala ngana yo pona olukaka mbongo na mboko kofuta peka ba espace wana na mema bato musupe na balunda ba créer nga pe ba problème donc cela veut dire que non naza je t'aime naza na vision nanga vision nanga eza ko mema groupe nanga na calcul nga naza na naza besoin te que non to sanga na lisusu to sala force mo beauté force meilleur na invité yo soko si na tout moi transport na peso kena wana c'est bien pour moi que non na fandi boye et boya na na kozasko président oui na ko ndima bidi za président. Mais lobby bidi ko zape na ba problème na na ko diriger donc awa et mais lo sala kama ya yo moko po okene bien et lo ka to sona masa na blaze rosi lolendo ya mabla ni chela abisanga je t'aime kaninda et meilleur concentre-toi na kiangola na yo et osalo bien na concentrer na kiangola na naza se mettre des troubles te na ke kinga na kinaki na papa masumu de Brenda benganga elo pe na ina tu nango wana yo moka lobango ka po ba boya yo nangola et mais lo ba boyanga mais naza déjà président naza président président Fachi ba boya iti ba Fayulu ba boya ye ba président Mozito ba boya ye mais aujourd'hui azo diriger mbokati ngata bo boyina bino ngalelo mais loko na keda pe ambassade de reconnaître nga na keda ti ambassade à Congo
kotika lettre ya nomination nanga baprouve yango nazozela ambassadeur ainvité nga nakende nakutana nasola na ye nasali oyo angola esala nano te na bacomédien oyo bazalaka awa ke bacomédien oyo angola babona bango yo ata baboyi banani ata baboyi nga me naza lokola naza deja na papier eza lia pardon lokola naza deja na mokoloto oyo lialaka yala mfuma mbanza eza masuku ebende apesa na osani otambolaka nango oza kaka natikela nango na original eza na pale photocopie nango tana kelaki ambassade natiki yango na ambassade basigné babeti bacachet c'est bon donc ata mibale misato nga na kodirige nanga papa John Mbemba azali papa bidibidi azali ayaka ne mpe baréunion papa Takinga azonga nsima ata bana baza ebele bayaka nango baréunion oyo baboyaka na eza kaka manque à faire parce que bazo travailler pété moi je travaille donc bato baboyaka je t'aime eza bato basalaka te basalaka na bango te batia bango mosala bakoma koyokelo likunya c'est ça oui wayo mto oloba ngambo na ça n'engage que moi eza kuti yo tezanga pour ne bike ba fonctionner souté yango bamoyo kolo mtema pasi fonctionner natango 3 groupes zo fonctionner pe mokolo ya pe fête nanga le 14 aux appels invités et na osenga na mvondo mboka a invite a zwelanga yo en charge de sans touche na bike no o na koyebisa ye akosola na ye wa bon papa social azwaka balabala en charge pour na découvrir soirée nanga et ça l'a peu bien au moins qui na représenter 3 groupes à part groupe à Balemo be ozalana il y a Loui donc c'est ça. Merci beaucoup à toi Dr Elva bola moyeke belé donc bato bazo soutenir masola balabala kota masola balabala et ko ça la bien l'homme le plus tendre du monde Félilema bola moyeke belé benga masola balabala to sola te qu'est-ce qui se passe l'homme le plus tendre du monde sola benana masola balabala et ko ça la bien pile le top déj kota masola balabala koko maleka prêtre ningisa penda singa na za penza na bosenga na yo par rapport à l'actualité aux alliés artistes comédiens mais au qui par rapport makambo ya théâtre pour to chiter na ba programme ya ba programme na yo par rapport ya ba anniversaire ndenge nini o ko préparer ozo préparer ngo kota la musique ya Congo na minute oyo o ko tango na niveau nini musique à Congo ezo mata musique à Congo ezo kita selon GTM Kaninda pilelo président éternel pilelo top déj président éternel Ibrahim Kachita na Lubango charge à ma passe mobalanga na mamifi Kembi Ibrahim Kachita mon ami na minute oyo eza la léopard na minute oyo actualité ça léopard mikolo a gagné Cameroun a gagné Nigeria na minute oyo sauter na TikTok eza ka marama léopard ndenge pe musique a Congo na minute oyo song eza ka mataboti pas Fali Poupa ça de France song eza ko mataboti étoile eza ko mataboti eza ko telema musique à Congo na minute oyo Fali Poupa et matika eza boy Fali Poupa ouais le bini ça de France Fali Poupa mati musique à Congo kasi même on international na world ba wera ba bete na wamba world mais cette fois-ci a Fali na ça de France on eza libula sukati au monde entier otala au monde entier beta le solo pour ba musicien presque nyonso au monde il y a Schengen il y a par-ci parler Afrique ba résonner ça de France fallait que libaya l'aider ba monsieur mokili nde bataka bongo babulaka ça de France soit ma ba beta ça de France ba ivoirien ba camerounais ba nani ba gabonais presque bango nyonso ya combo ya titré ba résonner ça de France parce qu'ils a stade moko eza titré eza stade moko eza na habité na koloba ce qu'il fallait pour un congolais musicien Congo wana bandalunga lokolanga a chesko libaya wana si on a minute actualité où est Ratsobeta Adidas Arena ozoka koto baloba mais ce qu'il fallait sauter a che panier on a panier na basket contre combien na évité ba basket faut baloba et contre à 3 soit che bien à 3 na soit minute ba tout bazoya
En tout cas, tous a besoin de mutu moko chape libaya na stade moko. Ya libana mboka. Ya Poto. Ata ya Belgique. O il roi fallait ça na stade de France. On est au sonné stade de France. Ça sonne. Bawario félicitations. Ni zo sonné. Stade de France. Stade de France. Stade de France. Et sonné. Ils ont sonné en casse. Na bana miki. Na bana miki va mettre le stade de France. Attends, tu date na stade moko boy tamusu ba beta ka tennis. On choque le stade de France. Azana number 1. Actualité mikolo za stade de France. Donc musique et mati lisusu. Amati sur musique na niveau. Donc musique a kona minute selon j'entends quand na leader a pembe musique a kongo za ko mata pour fali pour pas à Québec à stade de France. Fali mtazongi sa musique na poto. Fali azongi sa musique na poto. Owe rabi qui vient son abi no toujours retard à 15 ans. To beta te soki to banda ko beta mais anga sa maramususu. Est-ce que Fali na vitesse maman stade de France. Nabi ki wera pa ko chali ba plus tard. À part wera mtaocha swazate. Hein? À part wera na stade de France mtaocha li ba zate. Stade de France dozo mona bongo. Après Fali. Et goza wera. Bongo Ferré. Ferré. Je ne pense pas. Non mais attends moi le rapio. Et monsieur est à la gravé, monsieur Gotika là. Bah Gaulois bo tenir nga rigueur parce que na bo nga bo finanga. Ils ont moi passé. Hein? Ils ont moi passé. Bah Gaulois. Ba tenir nga. Ferré Gola. Ils ont passé pas que bêta Stade de France. Parce que Ferré Zala Banzembo Ferré Missien, Jésus de Niance. Grand chanteur à Mboka. Grand chanteur. Ah pas pour la Stade de France. Abinaka danger. Ayembaka danger. Azape Bogar. Azape danger. Ba palin ba kara danger mais maman Stade de France tout est rafali. Ah. Plus tard ouais rapport ya. Mozo limité Ferré ma bé. Tu n'as limité toi? Non ozo limité Ferré. Et là faire à Salagi. Fallait acheter ça de France, acheter ça de martyrs. Vous avez un ghetto. Fallait le gâteau stade bongo ya pays moko Afrique tcha. Et là ça comme bien moi. Fallait pas bimisa date wana. Ana ba conseil bien té. Nani? Ferré. Ferré Gola. Oui. Il est là. Si sukozo monte que non. Azan ba conseil bien té. Comment logo essayer faire peu bien té chez Tani Gola. Fallait pas toucher 20 tonnes. Ko toucher 20 tonnes. Na mitu nazo baté faire azo calculer nini. Bakamoto balugeli. So tali mikolo ba mission nyonso ba o s'attaquer kana e. Pourquoi ko taquer papa oya e? Ba niveau moko te. Papa za papa. Okoleka papa na kitaba mais na maele te. Okoleka papa na mbongo mais na maele te. Parce que papa na yo ou attaquer ou attaquer la bande mauvais jaloux tiens mutu moko face na e mutu wan bon ça non ka monde de musique mais na opesa ka conseil que nous à la faire à perdre te alors on est ba faut conseiller pe mena e ba tu le ba trésor congolais na lubaka à chaque fois sortie médiatique les aka attaquer fali poani ils ont que nous trésor congolais ça wario musique nous abimisi nzemo bo question na musique nzongo eza ba distraction or que moment au faire fa concentrer alukate loko mo bia ko sala o mukili pe ko linga elandela e kasate ate double stade de martyr te wana za kisasa fallait pas et compter asa betango déjà ti tabe domba mo golo alobani betina nga le golo alobani abisoki muto asa beta martyr alinga bandela on seka shuaki so yo beteka ngotondisa kyango so fozo ngira ngosopwani akozongela ngo souti ya na biki no bataché de presse na ye baza pena murte nga za porter parole à Jona Mbafwa na yebi makama onenge zalaka nga na créer bandule mususu o Juna beta te menga na créer to beta pe bandule mususu to sa ba Pierre menga na biki to sala ba plein na yebi mondo onenge zalaka mais fallait pas mais ça na air moko na fansi pe v Juna bi président la bota na to kotife ba blo mususu photo créer ndule surtout betando abi consomme ta créer quand yeyo nga le temps vous appelle maintenant il y a grand prêtre il faut boyar na ba innovation faut bo créer ka boyar na mo ba implice
Tout ça par sentiment. Tout ça peut-être que nos présidents, préso alingangati, yele un plus. Attends, on va suko. Tant qu'on fait un mo conscience, vous savez. Oh, makambo j'étais malubi, c'est important. J'étais bien tout ça là on est nigas pour avancer. Quand profiter un peu ça paye boss Malou, ou Ibukila, or et argent, ils yo quoi. Parmi mes partenaires nanga, boss Malou azam. Ah, vous m'avez partenaire à Masura Balabala. Azo la émission. Boss Malou partenaire à Masura Balabala. Ma beza wapi. Cherimbumba Elombe. Cherimbumba Elombe. Armelou. Elombe. Cherimbumba Armelou. Agenda wapi. Azali. Nandenga Balabala Cherimbumba Armelou. Amerezawana. Cherimbumba Armelou. Babylore mabe kota isusu. Aza. Ah eh. Oh mona e. Na pio kutuna numéro na e. Ouais. C'est ça. Ngana mutuna yo pa mutuna. Cherimbumba Armelou. Aso la bien. Na contexte wana ya musique olobi fali musique ça bien, fali pena afana na e. Mona ma Monica afana e. Motenga fali donc na Congo na mobimba muto sala bien fali. Actuellement parce que ça de France mtezo le biso bilobela. La commission biso bilobela, ça de France. Ce que tu date na salle mongo boy. Toto ko bilobela te. Ah fali soki ataki concert na ye na ba salle moko boye tolinga to lobela ye penza te to ba normal tellement tu na stade de France le akangi actualité makambo nyonso komika fali yango un peu lingo lobaka na minute oyo aza mwa likolo taza likolo aza likolo ya bamisie nyonso batikali aza likolo na minute aza le guide fali yango aza congolais aza malien te fali popa aza congolais aza malien te David Wembe il faut tout apprécier c'est époque na it tobo yango poani nyonso fali azo sala les bien 20 ans de carrière nyonso ezo kende bien fali nyonso sala ezala bien nyonso ezo bien azo ngisa biso musique na poto eza bien te aza muto bien te aye oh j'ai sali aller visor président aller visor président bawario to Luanda aller visor j'étais sali aza bien ana microbe te na minute ata nyonso bokoloba na simo te gouvernement pesaki mbongo oui eza mbongo mboka azobeta peka mpona lokuma mboka honneur eke na Cameroun te eke na Nigeria te ezongaka na Congo congolais tala balelo bajoueur oyo babanda koboya kobeta na équipe nationale mwa bana na mike babeta na bafrance wana mais aujourd'hui bapréféré bazonga na Congo babeta na équipe ya Congo na Léopard poani parce que c'est le Congo qui gagne. Ce Congo est kaka to rataki participation à Coupe du monde fallait tchaki ça de France te. Tonto za pio na pio. Tonto se verra tonto za kana actualité ka wera ndenga beti Adidas Arena manda chante na Carnegie Hall na ye ya vocal na ye meilleur vocal de l'année. Donc il est à bon. Pour nyoso basala ka ils en ont kaka suivez le guide Azara Fali. Ben oui. Balabala ma bé. Non, na lobi kaka David Wembe to solo la. Teza balabala. Vieza na balabala. Fala zolo ka vina balabala. Azui pe vina balabala. Fali popa. Oui. Alu ka vina balabala. Azui pe vina balabala. Azui pe vina balabala. C'est ça. Ngana bisaka même na loba ke no mbongo za na ndako te. Parce que sona bimi na balabala kaka. Na kuta na mvando. Apesi nga mo eloko. Eza balabala te. Le guerrier, Paul dos Santos. So apianga mo tukuta na balabala po ndako na ibiti. Mais balabala neto aussi ça mamnyonso. Ouais ma. Leader, tozela nini? Nangambu na yo. Kani nda je t'aime, bo s'abonner na chaîne na YouTube. Ba vrai nanga, bo s'abonner na chaîne na YouTube. Je t'aime Vision News. Je t'aime Vision News. Bo s'abonner, et ça l'a bien. Nous avons préparé 14e anniversaire du groupe de théâtre à Kiangola. Nous avons décembre, le 26 décembre, il y a 2011. Sur les lots, 2025, le 27. Avant de commencer à faire bilan, est-ce que positif, négatif? C'est normal. Bilan est trop bien. Parce que j'ai travaillé, na bâti sous na calendrier na bâti sous agenda na donc bilan est bien.
bilan nanga pena eza très bien, très bien. Donc na raté na iloko te naza pena bien parce que soki lelo ozotala bagag nango kuta ba partenaire bazozalana la publicité ils ont permettre ngana vivre. Donc ils ont permettre que non chien nanga vivre ngamo pe je t'aime quand namo eloko za na poche. Donc bilan nanga bien. Sauf que na tchepé date. Donc il fallait tchepé date na les 2 mai, na pe na tchepé date le 27. Et vous allez nini le 27 wana. Le 27 ils a 14e anniversaire groupe nanga nazo bengisa bana nanga nyuso balega na Kiangola. Ndenge li vient biso mo pao 39e anniversaire ya quartier latin abengisi bana nga pe na bengisi bana nanga nyonso o bakolanda émission balabala bazwa numéro nanga babenganga baya to fêter na bango za 14 ans mwana sabotami azokende nchiki akomi pe grand garçon akomi pe petite fille amboka ba grande fille déjà donc bana 14 ans babota bazali de onze akiangola nanga siko epiki ba misisa efani nango 14 faut to honorango na invité balabala na sina zo beng nazo après mission na tinda ka mvando message azo na charge balabala ba partenaire nyonso ba porte za polele on a besoin tout ça ma bien les 14 ans et les 27 ans ils ont honneur kaka yanga ite ya bactère nanga ils ont honneur nanga te na bato ba soutenir nanga agence amunene agence funéraire Gelo ya papa Kula Gelo Kula mon ami Gelo Kula mon frère mon fils aussi Gelo Kula kota marambo po et kelongo bien bato tout balinga je t'aime kaninda en tout cas boya ça na 3 groupes on a invité il y a théâtre groupe Les Étoiles, il y a Maman Étoile où ils sont dirigés par Afane Madoda, na groupe il y a Dekinanga Christian Namabor et les autres on les attend sous bateau basa ba imo to ko inviter bango ba ya ko sala ko sekisana bango ba David Wembe ba ko sekisa bango masalangai boss Blaise aussi Lolendo mobala mablani chela ba ko sekisa ye na bengisibe boutique Christi boutique ils ont charge la tsanga pour isoler ça batutu ba catégorie notre Christi boutique bientôt et là tu peux masola bala et gola tsango pe la capacité wana ba ndé ba kumba responsable ya Los Angeles City ex U Arena bango bazawana ba kozana nga elongo masalanga Papio Mawa mon ami alataka pour le quand même bato balataka basala bilamba Papio Mawa masalanga Tosca BCB c'est bossa mboka Tosca BCB c'est mon ami bossa mboka yesu gonda la tsaka Jean Lorenzo azama tata Tosca BCB montabiente yebena la tsaka Jean Lorenzo ngabu na confirmant Tosca BCB soko bibongo ngana kobeta kaka egogo vous en avez raison oye moko poto parce que bato miso azo chama kele la poto mais Tosca BCB ça na poto so la mana poto Tosca BCB la mana magasin ya Uyoji ayenango donc Tosca BCB ça rozalana bazaka bongo pena edindinga wa bazalaka bango mibale azana bato ebele entourage naza pena na bato ebele ba prêtre né so ba mbacha chiko mesa donc yo ko kima Tosca BCB ba masala baza ebele o bazana ngai Pati Soba Jedon Mercedes maître Mongali Masama ti amezi milinga kimbangu je t'aime na kochape empreinte na fête na yo obengisa na raté mais cette fois-ci na kocha empreinte tasko batonga na zana bango ba changer ka kimbangu bazawana ba changer ka kimbangu biso Spaga Bingo mon ami Nicole Ndala la kimbangu wana Misha Boa en tout cas tous allez bien faites vous allez bien vraiment je t'assure que non tous allez bien pour Ibrahim Kashita charge à maman passe la lubango abia ko somela nga mo dentaba pour to liaka ntaba na kwanga to meli to bini instrument uzalana to bengisa ka ba vrai musicien solo ne to bengisa pour ba uzalana ba yemba totala tuzobina pe mo DJ pa ye intersal ils appellent na tongo ça ils avaient 14 ans oh na bimisi pe ba ne belé David Wembe vraiment Banibele JC Bossisi leader à 5e génération aux invités na retenu l'invitation à WhatsApp oya Yona Dadi Sasa wawa boss Dadi Sasa Bochanga Poa et salanga le 27 décembre place tozana moi deux places photos place on a place moko mais ceux qui na 6e mission a nozo kita kimbangu poto bani to kimbangu palanka
entre des communes, des bailleurs, tu sélectionner le comment on a quatre. Vraiment. Mais docteur Pajot, docteur Serge, Binoto dans Binoto, ma sera sec de finzone. Ozo kanate, ozo monanate, qu'est-ce qui ne va pas? Batutu balinga jetem kanina, ope balinga ngate, o bango qui na blessé, bango na émission, balimbi na zara moto. Mais bango qui na bien, babetra nga maboko, babenga David Wembe, après ça on va coordonner. Peggy Mouna. C'est papa sika. Moi na ya tongo. Ya golo ya papa réveillé pour na papa va kokufa. Peggy Mouna. Non. Il y a pas à dire. Peggy Mouna, garçon. Junior Chilamouina. Garçon Moulaya Bogar Boy. Hein? Junior Chilamouina. Yebisa 3 fois boss. Jean-Pinza Marmosa Bino. Bino Touboya, Toufanda. Tout célébrer 14e anniversaire. Ida Mafuta na Toulouse. Nako clôturer na libanga kaka ya Ida Mafuta na Toulouse. Moi c'est Nzambe. Alegi ne basinyo sa Toulouse te mais aza parmi. Baye ba moi sinde. Yewa mama na Diana. Donc na clôturer na libanga. Te hier au kota. Vraiment. Merci beaucoup à toi Nixon Léa chef. Mana chef. Te mokonzi. Donc parmi bateaux, commandant chef. Parmi bateaux, bakuta basolara bien, yé pas solara bien. Nixon Léa. Ni Léa. Ah ben défendre. Bola moleke belé Nixon Léa kota masola balabala eko sala bien. C'est déjà bienvenu dans la kata Luanda azareki na Canada na minute oyo azapenda na Kinshasa Milka Rahul. Bola moleke belé kota masola balabala eko sala bien. Docteur Mwanza vient avant de me poser. Ouais. Merci beaucoup à toi, boss le petit Ebou. Boss le petit Ebou, bola moleke belé. Kota masola balabala, betaka carte wana pona David Wembe pona famille David Wembe, baza penda ebelé. Betaka carte wana. Toza penda après pour to servir yo kaka nenge o lobaki gote tout bala pulga. Tonton succès. Toza penda na courant na makambango. Tout bala pulga kota masola balabala ko sala bien. Yankoyi général benganga général. JR sa majesté benganga ko sala bien. Dollar pour tout Saragondo. Vraiment. JR sa majesté makambo za mamona. Na luka bino na nenga fo. Te ba monana. Na luka bino na nenga mabe. Ba monana. Dollar pour tout. Jère sama batika kwa mimba na wenge ba monana batika kwa mimba na wenge ba monana batika kwa mimba na wenge on a makama kitoko pe mama minene ka ba mimba na wenge. On assemble vers vous. Ciao la famille. Amaya de Maya.